Mbote bonjour na bilo bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo lelo na ezui ezali chaîne moko ya libération et pas oyo to mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka pe to salaka bon éveil patriotique et c'est ka auto analysaka ensemble pe pas auto ngolaka peuple congolais na bolema ya solo bade ko balandi bino bonso bolandi lisikulu ya chef de l'état oyo pe to kolanda la bino pe maloba ya mona mboka Ferregola artiste la biso o azali toujours derrière ya ko soutenir FARDC ya ko telemisa pe ba Kongomani poete ba bunda etumba ya République démocratique du Congo oyo azali bongo ko telemisa pe ba golwala ye pe ko pekisa na likambo litali ko sala pillage pambate ko piller ekolo ezali bongo ko déstabiliser ekolo pambate ba pillage to sala ki ba yeke kasi epesa biso le côté ko bima na biso na nzela pe ko tambola biso ezali ete to la kisankanda kanda la biso ezali ete ko boma ba Rwanda pe ko boma ba dongolo miso banso ba oyo bazali bongo la République démocratique du Congo kasi tango yo ko bebisa loko ya ndeko na congolais o sali le côté ko bebisa biloko ba chinois ba indien ba étranger nyoso bazali ko nyokolo biso ba Rwanda oyo nyoso bakomi bakomele sa kati na mboka la biso pour ko privé mona mboka ateka biloko to pasa la biloko la ye e kozala bongo bolamu poete bazonga maboko pamba bisika bango bautaki lolenge biso pe na bikolo be bango to yaka maboko pamba kasi tango ko piende ko na congolais o ko sala eloko te parce que ye pasali boko monyo kwama lokolo makambo malekaki na sima ya marche o esalamaki ya solo ebele peza ya makambo o to sepelaki la ngote kasi bravo na nkanda la biloko la ko telema boko mona moto ako sala makambo peza oyo longo banite ezali bongo malamu te ndeko la ngai copier te ndeko na yo kosala mabete na ndeko la yo tala baike ba bazali ko bomba mboka bali pe bato mabe bali kasi yo okay bobele pa bandeko la yo lokola ndeko uti voyage bandeko la ngai bozali bongo ko mopier kabuya l'homme puissant chez la biso total. Mona mona mboka we ko bena na taba ko boya na sima na ngo moto ko ka pasa kei ko kotela on kanga ndeko obeli pillage ezali bongo malamu te tala pe makambo mososo esalamaki. Alors bandeko la biso ezali penza malamute mama pasteur Lydie Mombele tikanzambe a pambola yo to kabongo message ya mwana mboka Ferregola marché mais mboka na biso nanu itelemi penza te bongi nanu penza te so biso mo to bandi so ko pier to bebisa ngo lisusu donc biso mo tango toujours ça la marche to ba robatela bilo ya biso moko parce que les lots sur bazo bazomona ki chasse ça quand même propre c'est grâce à nous-mêmes les Congolais alors ceux toujours bimananzela to bimana bonne cause pour toujours défendre mais ceux toujours bouka les toujours casser bilo oyo ezo sala que non mboka na biso la propre wana ya on azo senga kaka na ba na stop au pillage ba gaulois zena bato nyoso biso nyoso linga mboka to yeba ko respecter ka mo ba norme wana mais tout ça na droit na biso ya ko bimana nzela pona ko manifester na makambo nyoso eza ko donc vraiment na remercier bino na ndenge boye et vraiment merci na équipe pour la tête tout ça bon na posa la bino merci de la maman Célestine ya sa telemi po etazala ka bobele moto ya mbo pona koloba ete to lingi to bundajika m na banze to kobengana mona mère Debrino na Autriche bande ko langa to bengana équipe pour la tête États-Unis d'Amérique mana ngala ko nyado langa bozali bongo ba équipe ba mama ya moto mozimamite merci na ba mama missionnaire na Pestrande na mboka nita babe il faut que moto pe bakoka Lumumba Guillaume ngangula to kobengana to li bongo ne tumba ya mboka esengeli to kende liboso esengeli
esengeli tokende liboso esengeli tokende liboso yanga mokonzi na Angleterre bozali bongo ebele ba programme Angola no bondia botarde bonne terre monsieur kokomela bilo mamour d'Angola no mokitene Florence ya matondo milo to telema biso banso pour le la Congo parce que l'air est tellement grave tozali bongo na état d'urgence ongana otokobunda bande ko yambo toloba na ebiete analyse makase ko salama na lingi Congo bani nyonso ba abonné nyonso Océan du Congo bo partager bo liker bo tia ba commentaire pe ba suggestion pe ba j'aime parce que toko sa na bino pe direct pour ko sola likambo litali République démocratique du Congo bande ko la ngai mama Célestine abandi po azalaka bobele moto ya yambo mama oyo avanti pezala pasi na ye kasabenga ki lelo ngana lingi bobele bo solo pour la kotinda moi contribution na ye yango bande ko bazali ko kele ko zo yango la tina ete to ko teleme to lobi to sangisa papa Mikael to ko benga yo papa Alfred ya solo passe zana mama Clarisse na mboka il passe nga université Interlife kasi to benga ba mama ya Canada maso oyo ngai bazali na répertoire nanga ba oto sola ka ba oto lingaka Congo to ko benga na pamba telikambo ya Congo to kotika te senge to telema to ka bongo message oyo mona mboka Félix Antoine Chilombo apesi ki bongo na nation bongo to silisa bongo to kosala analyse biso na bino. Très chers compatriotes, en ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement
le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique. Unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés. À vous, habitants de Goma et des environs, je ressens profondément votre douleur qui est aussi la mienne. Elle traverse nos cœurs et nos âmes en tant que fils et filles d'une même patrie. Mais face à cette épreuve, je vous exhorte à puiser dans cette force intérieure qui fait la grandeur du peuple congolais. Résistez avec courage. Faites preuve de vigilance constante et gardez votre calme malgré l'adversité. Sachez que nous ne sommes pas restés inactifs. Des plans de contingence sont préparés pour assurer la protection de la population civile et prévenir toute escalade de la violence. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour protéger les zones stratégiques et nous travaillons sans relâche pour garantir le fonctionnement des services essentiels. Je tiens à rendre un hommage solennel à tous ceux qui ont payé le prix ultime dans cette lutte pour notre dignité et notre souveraineté. J'ai une pensée pieuse pour le général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, tombé les armes à la main. Je m'incline avec respect devant la mémoire de tous nos militaires et de tous les Wazalendo tombés sur le champ d'honneur. Je pense aussi aux soldats de la mission de la communauté de développement d'Afrique australe, la SAMI DRC, qui combattent à nos côtés aux casques bleus de la MONUSCO qui ont sacrifié leur vie pour la paix, ainsi qu'aux innombrables civils victimes de la barbarie ennemie. Leur courage et leur sacrifice ne seront jamais oubliés. Et nous portons leur flambeau avec la ferme détermination d'achever leur noble combat. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol
leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ses supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence. Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de pillage qui ont visé certaines missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo, ainsi que des intérêts privés dans la ville de Kinshasa. Ces comportements irresponsables dénaturent l'expression saine de notre colère face à l'agression barbare nous imposée et jettent une ombre sur les manifestations pacifiques de soutien à nos vaillantes forces armées qui luttent avec courage et abnégation pour défendre notre souveraineté. Notre engagement doit rester ferme et discipliné. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité, et non par la violence aveugle et par l'anarchie. Cette victoire ne sera possible que si chaque Congolais, où qu'il soit, prend toute la mesure du combat qui est le nôtre. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Ils ont besoin de notre soutien total, qu'il soit moral, matériel ou logistique. À la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre nation, je vous exhorte à répondre massivement à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation. Nous devons renforcer nos rangs et chaque jeune Congolais prêt à défendre son pays a une place au sein de nos forces armées. Enrôlez-vous massivement dans l'armée. Vous êtes le fer de lance de notre projet et votre mobilisation est déterminante pour la victoire finale. Aux braves populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, vous êtes le symbole de la résilience congolaise, une source d'inspiration pour toute la nation. Vous n'êtes pas seuls dans cette épreuve. La République tout entière se tient à vos côtés, unis dans l'espoir et la lutte. Ensemble, nous ferons face et surmonterons cette épreuve. À nos vaillantes forces armées et aux vaillants patriotes Ouazalendo, véritables sentinelles de la souveraineté nationale, je rends un hommage appuyé et vous exprime au nom de toute la République
notre reconnaissance infinie et notre fierté inébranlable. Votre bravoure, votre discipline et votre engagement sans faille inspirent et mobilisent tout un peuple déterminé à défendre son territoire. Sachez-le, la République ne vous abandonnera jamais. Votre combat est le nôtre et vos sacrifices ne seront jamais oubliés. Vous incarnez l'honneur de la nation congolaise. À tous mes compatriotes, d'ici et de la diaspora, la République démocratique du Congo ne pliera pas. La République démocratique du Congo ne reculera pas. Je ne vous abandonnerai jamais. J'en fais ici le serment. Le soleil n'a pas cessé de briller sur notre patrie. Ensemble, main dans la main, nous surmonterons cette tempête et nous ouvrirons une ère nouvelle de paix et de prospérité pour les générations futures. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Mama Jawa, salam alaikum na ba musulman na ngai banso bisikalo sokozai na South Africa na mboka ya Gilo mpenga pe na nayo mpenga Gi merveille kitoko pe papa na mama bino banso boteleme ba mama e ba papa ya Suisse partout au bino bozali na banzi ete bolandi la bokebi bonso va le répéter lo maloba ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo kasi to analyser yango l'air est tellement grave. L'air est tellement grave. Histoire mensongère tokolingate, maloba ya kolonga biso tokolingate parce que mon mboka Félix Antoine Tshilombo ya solo yoki pasi atelemi alobi moko na moko ayoki pe moko na moko sosole. Mais est-ce que maloba ya mon mboka Félix Antoine Tshilombo eko s'accomplir? Place les to analyser. Est-ce que mon mboka Félix Antoine Tshilombo akobenga ba Congolais ba vendre autour d'une même table pour ba dialoguer ba solo là ba balolenge parce que état d'urgence a nommé gouverneur. Est-ce que mon mboka Félix Antoine Tshilombo akoyebisa ba Congolais bo solo po ete to balukato kele po mon mboka fetere caméra lobaki likambo ezali ya mon mboka Félix Antoine Tshilombo ezali ya moto mosusu te bobele yende akoyo kosesa tumba oyo bobele yende azali na maloba ya koloba. Est-ce que mon mboka Félix Antoine Tshilombo atalisi biso longi na mawa atalisi biso lolenge kani pamba te ata ko Yudasi tango amonaki makila ya Yesu Kristo le kulusu aokaki mawa pe alelaki alobi te nazongisa misolo ya bino me bayebisaki ye misolo oyo ezali ya makila misolo oyo ezali ya makila ata ko bwaki yango biso tokosomba bobele zamba ya makila. Est-ce que mon mboka Félix Antoine Tshilombo na pasi oyo ayoki sikoyo na kokangama oyo ayoki sikoyo est-ce que ya solo kobenga bayi Kongomani ba vanda po ba dialoguer parce que l'air est grave, est tellement grave. Mon mboka Félix Antoine Tshilombo amoni makile bayi Kongomani amoni fai amoni lolenge ni mboke kei amoni lolenge ni alobi te ya solo ezali ngai mutu la salaki badil ya solo ngai nde la kendaki po ete na comme président de la République ya solo ngai nde mais nazongisa misolo na bino pamba te na moni liwa ya Yesu Kristo pamba te na moni trop c'est trop ngai pe la kokite. Est-ce que mon mboka Félix Antoine Tshilombo akobenga ba diaspora ba résistant vrai po ba yebani ba faux pe ba yebani? Est-ce que bakoya penza to solo autour d'une même table? Est-ce que résistance c'est kobima? Est-ce que bato bako telema po ba manifester? Est-ce que bako teka voix libre pour ba Congolais ba s'exprimer? Est-ce que bako kangela biso nzela te tango to ko telema? Est-ce que yango to ko analyser na mikolo misali ko ya ba Congomani pillage ezali bon malamu te, pillage ezali bon malamu te partout oyo bozali to se soutenir bandeko la ngai to se soutenir Congo azana besoin na biso Congo azana besoin na biso. Oui c'est vrai, il faut tout cesser ma parti pris, il faut tout cesser ma divergence na biso pour tout sauvegarder patrimoine na biso, c'est vrai. Wana ezali ya solo. Mais est-ce que moi na mboka Félix Antoine Tshilombo akopesa nzela pamba te po bana na biso bakele ko s'enrôler po biso moko pe to kele ko s'enrôler po na ko bundela ekolo ya biso to ko sala yango. Mais est-ce que
bakotika biso te na embuscade. Est-ce que l'armée congolaise ekozala servi? Est-ce que bakondima ba diminuer misolo ya bango pour ete ba soutenir l'armée congolaise? Est-ce que bakotika bakonzi ya mapinga bakamba penza? Est-ce que bakotika bana mboka ba se manifester baloba tout ce que les gens disent tout bas parce que la vérité est là? Parce que la vérité est là. Ce qui tozo bazo bundisa biso ezali pona bozuna biso parce que les occidentaux, les impérialistes veulent que bazo partir est pour batonga bamboka la bango. Mais non biso peut tous à la servir, mais parce que bango moko baza la servir et biso lo sotongoni yango lelo ou ezala ki lankuku ebimi en poissa que bazali ko soutenir Rwanda. Est-ce que boko sala toujours na besoin ba décider pour que le kotu na bango eloko ni boko sala pour la Congo? Est-ce que boko kendeli sou ouvert bango pour bango nde balobela bilo nini basala parce que bilo bomoni ke bango nde baza ko soutenir, bango nde bazo pesa ba minerais, bango nde bazo pesa biloko nyos. Alors est-ce que boko soit décision Ibrahim Traoré ya koloba ete Congo au Congolais boya to vendre sika moko pour to repousser bato o peut to pesa bango embargo cette fois-ci afin que la République démocratique du Congo est réellement libre na ba limite na yango ata 0,0 Tierce mabele ya Congo et kozala kokende te na bato mosusu parce que bomoni ba Monesco parce que bomoni nyonso. Est-ce que la awande to selisi matondo na bilo banso toko analyser toko loba pe toko mi pesa na ba piste ya solution bino nyonso bipai biso ezwami bino nzambe alola apambola bino nous voulons la paix na tout étendue ya République démocratique du Congo. Mama bonheur benga biso mama Eugénie Zemanga ba mama ya moto monjali moto bosema mete bino banso bisika bozali ndeko lukaka Congo numéro na biso ezali on a besoin ya mbongo po ete to sala makambo to ko sala atako makambo kozalo lenge nyonso kasi diplomatie moko te ekoleka lisusu oyo biso to kosala ezali bongo kobundisa baloki ya République démocratique du Congo pe kozwa bonsomi na biso kozongisa yango epai ba mboka pe to ko soutenir ba mapinga na biso to kolinga te mai makambo mabe mazali bongo ko mosalama yango tolobi tous solola ensemble pe tous se soutenir benga biso libenga na yo esala quelque chose nzambe apambola Congo pe guerre ekozala long et populaire oyo Mzee Laurent Désiré Kabila ayebisa biso si faut négocier avec les diables comme disait Mobutu ba congolais bakosala yango. Merci na bilo nyonso boyoka ki mona mboka Martin Fayulu Madidi boyoki mbela na ye kasi balingi ba intercaler. Est-ce que makambo bino bolobi bokosalela yango pourquoi bolingi bo intercaler mona mboka Martin Fayulu Madidi tokosola yango na mikolo misali koya. Merci na kabuya l'homme puissant des choses pour l'équipe qui gagne. Merci na Papa Dieu directeur recherche stratégique et personnel sango bokonzi pareil avec monsieur biso bandi ko biso ya Canada tobosani yote Mafu Djino Serge Djino na Montréal Mafu tozala bino ensemble tobunde tumba ya Congo la patrie ou la mort nous vaincrons.